La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Bonjour la famille, bonjour à tous. Mbote na bandeko bolandara biso, salut à tous les abonnés de Irsi Botelwa TV. Topesi bino mbote na kombo na Yesu. Kaka ndenge boyebi atolobaka toujours. Bonjour, bonsoir, yango mingi et dépendaka vraiment na ero kolanda biso. Dans na ero kolanda Irsi Botelwa TV ndo koyebo kozwa bonjour, tope okozwa bonsoir. Bandeko na nga lelo toye tolobela susu likambo ya buibui naza sir bato ebele bozo comprendre vraiment bien te depuis to bandaki kolobela likambo oyo. Soki na bimi lisusu liboso na bino pona koya kolobela tope kotalisa lisu likambo oyo eza parce que tozu moi ba message ebele concernant likambo ya tantine na biso buibui. Numéro o na communica ki bino yango nde eza numéro ya bui. Alors oh, aza na posa numéro ya bui zala wana tina suka topesa vraiment numéro tina suka pona batu boleka na ko contacter ye po bosunga ye. Na yebisaki bino pourquoi toyeki kosenga lisungi pona ya bui. Biso so toyebi bui aza comédien moko o tolingara mingi. Bisanso toyebi buibui aza comédien moko o asekisa batu pe ebele na bandaku. Buibui aza comédien moko oyo asala vraiment mingi asekisa biso pe ya mingi to sepela na musala oyo asala oyo penza esepelisa biso na bandaku na biso. Alors nayaki koloba boye soki ba comédien bazo lemba na koleka na TV pona koya kosa kosenga lisungi pona buibui. Soki même bandeko na biso ba TikTok bazo lemba na kosala cagnotte pona buibui, pourquoi pas biso bata YouTube? Pourquoi pas biso bato to sala rapé na YouTube? Toya kosenga cagnotte, toya kosenga lisungi pona ya bui. Tozo senga lisungi pona buibui pona ba mbongo ekota na ba poche na biso te. Mais tozo senga lisungi pona buibui po ba mbongo eleka directement et pa na ye moko ya bui pona esunga ye. Lelo na eko répondre bandeko moi ebele ezana bandeko musu bobenga ki biso misu botindela ni biso ba numéro ba pasteur ba numéro ba prophète et pas yoapi o yabu il faut akende basambela pona amae ane ya sika solo ya sika na gavke papa na mai matali fertilité masculine agrandissement des troisième jambe qui mobile salakate pe ezamu kie mama azo sepelate na mbetu na gavke la muki feti zongi ba mama ona ba problème ya mabota myome fibrome trompe kyste règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi tope alalaka te tosali na solution na gavke pona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache acné na gavke baproduit bio kaka na
5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to pe obésité cave-cœur kolo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na cave-cœur ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel esalemi na baplan na baindustrie ya Allemagne pe Angleterre na cave-cœur okosepela makambo yango eza spirituel eza makambo ya molimo eza makambo nyonso bolobaki toyokaki bokanisa teke makambo bolobaka tobetaka kara toza liboso na bino kaka te mpona koya kosenga nini lisungi ya mbongo mpona buibui toza liboso na bino mpona kosenga nayebisaki bino tozosenga lisungi na bino financièrement moralement spirituellement physiquement ntango toloba spirituellement totala pe côté spiritualité. Donc, tant que tu as spirituellement, et ça que tu as visé pe côté spiritualité. Alors, bah, message union sur au botin de la biso concernant ma kambuya lo sambo, tokoki jamais qu'on néglige yango pour le sambonde eza côté. Tokoki jamais qu'on néglige yango pour le sambonde eza rendez-vous yabalongi. Et surtout que ndeko na biso abota maki bongo te. Ndeko na biso aye kokoma aveugle kaka na kimukolo. Ndeko na biso otozolo bela eza ya bui. Abota maki bongo te me misu eye kokufa ye kaka na kimukolo. Tozo mona lolenge kani, lolenge nini, lolenge wapi oba ndeko na ye ba komedie baza koseka ye. Tozo mona lolenge nini oba ndeko na ye ba komedie ope ba tusha mbongo. O soki lelo ba bimi na TV ba sala ta kanyoti mena minute tokangisi deja tama 3000 balles to 4000 balles pona ya bui akende kozwa ba soin pona misu. Bandeko bolobi ke toti kosengela ya bui mbongo to mema yende na ba prière même biso balobaka ke tango zobela kendo hôpital tsana lo sambo sansana hôpital pour que nzamba sunga yo ezate ke o négligé na hôpital o vandi na okarabwe ozela nzamba sala nzamba osala à travers ba docteur nzamba osala à travers ba kisi ozozwa yangonde esengaka nzambe asala alors to bois kisi binote to boyi ba prière na binote po bandeko belé bokomi banda na tindela ki o numéro prophète banda na sala ki boy ba prophète musu obo tindela biso ba numéro ils ont un prophète moko toyebi bango déjà. N'aime sarabino prophète nyon sauté a prophétisara mambwa solo. Alors bandeko botindeli biso ba numéro botindeli biso ba vidéo ya ba prophète to boyi ba prophète wana te. Toyebi ba relation ya ba prophète wana na nzambe te. Alors tokoki jamais directement koya ko boya ba prophétie to ba prophète wana to boyi bango te. Pour le moment ya boui azana besoin ya basala nzambe nyonso. Pour le moment ya boui azana besoin lisungi financièrement pour que azo ba traitement ou eza approprié pour na misu na ye. Yaboui akendaki epai ya prophète Konde na si batebele bolanda biso boyebi prophète Konde aza prophète ya église ya Liloba akendaki kuna prophète Konde amekaka pe kolandela ye bapesaka ye baji na bango basalaka baji ya pétrole baji ya kokoti bapesaka ye baji nde prophète Konde a orientaki ya bui na hôpital moko pona miso orientaki na ophtalmologue moko mais hôpital wana nde eza motuya eza cher makasi. Hôpital wana nde eza cher makasi. Tozo ya liboso na bino pona bolingo ya nzambe. Toza na ni intérêt na vie ya bui. Nga mona yebisa bino boye. Na mona na ngano ya bui te. Na kutana no ya bui boye te. Nga mona oloba na bino na kutana no ya bui boye te. Mais naza touché na likambo yo pourquoi likambo e touché nga pena makasi po posa nanga ezato sunga ndeko. Naza touché, nazo motivé bandeko po to sunga ndeko na biso po azalaki bongo te. To zelate lelo eliwa ya, to zelate lelo sango moka passé ya après to koma o e bongo toloba kite pona nini na yeba kite to yeba kite yango bomoni tozo yaka toujours liboso na bino nyonso pona koya kolobela vraiment likambo oyo ya comédienne na biso bui. Alors bandeko nanga kaka nde tolobaka na ebisaka bino
bonjour, bonsoir et dépendra na air oyo okolanda vraiment analyse na biso. Ndeko koti na chaîne na biso mbala liboso, nzamba lola pambola yo, bienvenue chez Irsil Botelo TV. Awa toyaka na biso kofinga te, mais toyaka nde kosala musala na biso lolenge e sengeli. Alors ndeko koti lelo na chaîne na biso, nzamba lola pambola yo, merci na ndengo zuli kanisi ko soutenir biso, merci na ndenge lelo o retrouver chaîne na biso, alors abonnez-vous. Soko s'abonner na Irsil Botelo TV, orozala na o desite po atu finga rate na bandeli. Na ba chaîne musubo kenda ko s'abonner, kuna ba finga na biso atu finga rate, to sala toujours ba analyse na biso kaka ndenge e sengeli. Alors o s'abonner tango zo ko s'abonner ko bosa na te, activer le biso cloche ya notification. Cloche ya notification et ko permettre yo prochainement tango Irsil Botelo TV azoya na ba analyse na ye okotala yango partout oyo okozala. Yango bo monitor toujours quand vous abonnez, activez toujours la cloche des notifications. Ndeko pour activer la cloche de notification, en tout cas aimez la vidéo s'il vous plaît. Aimez la vidéo on a eu ko sala yango pona libota nangate, vidéo on a eu ko sala yango pona ngate, mais vidéo on a eu ko sala yango pour sensibiliser les gens tosunga ndeko na biso comédienne na biso ndeko na biso mwasi na kombo ya buibui. Alors à travers partage na yo vidéo o ce que kokomela bandeko ebele ndeko akozwa vidéo o à travers partage na yo ndeko akokana kosunga o akolinga kosunga buibui à travers partage na yo. En tout cas ndeko nanga nzamba lola kopambola yo, nzamba lola kopambola yo po soko monike te ozana ona makoki ya kosunga te, mais sunga biso quand même na partage o kosala po na vidéo oyo. Soko imagine soko partager vidéo o ata na 5 groupes, ce qui vidéo o ezu ata 20, 30, 40 personnes, na 40 personnes wana soko ata 5 personnes nzamba tie bango mutema, nzamba tuti mutema kati na bango basunga ndeko na biso buibui. Ndeko nanga yo o partager na canal a partage na yo nzamba lola pe akosunga yo. Batu batuni biso maladi ya yabu yebandaki mukolo nini, yabu ya bandi kobela kan ezalaki ndenge nini. Alors yango toyeli bino ba détail to expliquer bino likambu yango ebandaki ndenge nini, likambu yango ebandaki wapi. Na sir ndeko koti kowela kubimate vanda penda zala wana tina suka olanda ba détail nyoso banda ebandeli tina suka epi nzamba touche motema na yo osunga ndeko na biso buibui. Wana pesi mbote na nga na mama na biso Yvonne, mama Yvonne Princesse Alegria, nzamba lola pambola yo molati siba na poto ezaye. Donc soko lingi ozo elamba ya solo solo elamba ya qualité, contacte kaka mama na biso mama Yvonne Princesse Alegria. Bambote na ngai na linda bukulu ya balinda, mes salutations aussi na Madeleine Aketa et pourquoi pas Christella de Dos. Wana pena pesi mes salutations na bana na ngamuko ya kitoko, donc bana na ngamuko ya malamu mingi, Daniela Nzongo la fille ya mama et pourquoi pas Xavier et Exaïel. Alors bandeko nanga to bandali solo kaka ndenge e zalaka. Maladi ya yabui ebanda banda mukolo nini epi ebandela kiye wapi. Est-ce que ezoki na tournage tote eza grave bandeko. Maladi o yabui yazobela ebandi lelo te. Peut-être bato ebele boyo mona ngo lelo, bato ebele boyo kosutukela ngo lelo po ndeko na biso pe mwana 13 ans azui quand même temps ya koposta ngo na Facebook. Mais maladi ya yabui ebandi kala. Biso to sala be émission ya maladi ya yabui oba une année passée. Yabui abanzo souffrir na maladi na misu lelo te. Ebanda kala. Na ba comédien nyonso, bango nyonso en général. Totika lo mona mutu moko te. Ayo sala penze émission régulièrement. Koya lobelaka maladi ya bui, koya ko sensibiliser batu pour que basunga ya bui to mona te. Ngana oyeba na sala émission ya bui, si je me trompe pas, na sala émission ya bui na lukango awa ya maladi na ekaka ya misu o une année passée. Bozana lukango une année passée. O na sala émission ya bui ka pona maramba maladi ya misu. Yango, une année, 9 mois.
Ya buyi abanzo souffrir na malade ya misu lelo te. Toke déjà une année depuis abanda makamba malade ya misu. Tomonaka ba comédien baleka na ndaku na ye. Tomonaka baya Gabi baleka, tomona baya Nzau baleka, tomona mwa ba comédien penza mwa mingi o baleka ka na ndaku na ye pona bake kutala ye. Na yebisaka bino ba comédien ebele basala makambo par sentiment, baleka ki batie ba caméra, mais baleka te basala penza émission, basenga SOS, basenga lisungi pona ko soutenir muninga na bango o azana itawa na ya pasi. Mais mingi balekaka basalaka balekaka na ba video na bango pona olakisa ndenge bakendaka kutala ye, ndenge batikelaka ye mo enveloppe, tomona ya Gabi enveloppe yango yo na pesa kite tomona ki. Mais o biso to anango posa otikela muta enveloppe lelo po alia. Otikeli bopesi mbongo lelo asomba ndunda alia, asomba matembela alia, asomba soso alia. Yango te esala ke misu na ye ezonga komona. Tozo bunda, to ana posa ya buyi azonga lolenge azalaki. Azonga lolenge azalaki na ba prière, azonga lolenge azalaki na hôpital. Yango bomoni likambo yo, banda olobelango, tomonaka batu batiaka penza shosho nango te. Nde bomonaki tomekaki lisusu koya liboso na bino, to sensibiliser lisusu batu. To sensibiliser lisusu batu. To sensibiliser lisusu batu. To sensibiliser lisusu communauté na biso. Poto sunga ya buyi. Soki tobi tozela bandeko basalaka bandeko basalaka banini, bandeko basengaka bambongo na ba TikTok, bino mo boyebi bandeko bafongolaka babenga ngoni ba cagnotte na TikTok. Ya buyi obika te. Toana ba page ya minene na TikTok oto yebi. O bafongola pe ba cagnotte pona bandeko mususu. Bomona ba résultat. Mais to comprendre te pona nini ba page wana ya minene bazo lemba na kofungola ba cagnotte pona ndeko na biso buyi. Mwana 13 ans ataki na page na ye na Facebook, toza na besoin ya mbongo ebele te, ne fiske $1. Soko moni nzamba touche motema na yo, otindela ya buyi 100, otindela ya buyi 200, otindela ya buyi 300, yo kaka. Nazo kwa afficher numéro ya buyi awa. Numéro on a tina na mpanzi o ezaz plus 27. Wana za numéro ya Irsil Botelwa TV. Mais numéro on a tia likolo na komi bien ya buyi. E bandi na plus 243. Yango ndeza numéro ya buyi. Soki nzamba tie kati na yo, osunga ye na ebele. Ils ont dépendre na yo. Mais toloba ki soki tozata ata 3000 personnes. O to tindeli ya buyi ata ba $1 ba $2. Ozana combien? Ndeko nanga $1 $2 wana peut-être sombela yango ka masango meli. $1 na ba pays mususu somba bazoka. $1 na ba pays mususu esomba ka savon. Mais ce qui $1 $2 wana nzamba touché yo, a touché motema na yo. Osunga comédienne na biso buyi bo hésiter te kosunga. Toza na besoin lisungi. To sala yango na ba volonté, to sala yango pona ba intérêt na biso te na obandela. Mais to sala yango poto sunga ndeko aza na pasi. To sala yango poto sunga ndeko aza nango dans les besoins, aza nango bosenga. Ndeko aza nango na posa. To sala ngo poto sunga. E oza malamu. Ndeko mwa komena ba commentaire. Irsil Botelwa TV, pourquoi pas mbongo yo se la bémission oyo. Ba view oyo mbongo ezo kotisa otindela ngo ya buyi. Ya. Na oyela bino ba image. Obo mona ekipi na biso mobimba. Ekipi ya Irsil Botelwa TV mobimba. Ekende kotala ya buyi.
toyela bino ba image nga aloba yango nasungaka te mpo nalakisaka na public meme nzambe ye moko alobaka loboko ya gauche soki epesi ya droite eyeba te nzambe alobaka loboko epesi koto koto eyeba te toana ekipe na biso mobimba oyo tozobongisa bakende kotala ya bui na mwa enveloppe oyo ekosunga ye toana interole ya mbongo na bino te po toana posa te bambongo na bino ye epa na biso me bobenga ya bui tosunga ye aza na besoin lisungi po aluka baophtalmologue ya bien aluka badocteur ya bien aluka bamédecin ya bien akende na baconsultation ya bien bahôpital ya bien aomona po abotamaka bongo te soki abotamaka bongo peut-être tolinga abotama ne bongo me abotama bongo te ayo okoma ngo na age nini bandeko bolandanga oza pasteur oza prophète oza soki évangéliste oza bishop oza nani tobondela mpona comédienne buibui tobondela mpona ye baorientation nyonso bozopesa tozoyebisaka bango tozotinda bamessage tozosolola tozotinda kende pa prophète boye kende pa pasteur boye kende boye nyonso tozosala tobosana te kotiaka ye na mabondeli susi na biso eza azonga normal naoki pasi komona ya bui azo continue ko jouer théâtre kaka ndenga za na misu bongo azaki mutu mo bomona kaye kuna ba pièce nyonso bandeko na bango ba comédien soki bazaki na bolingo soki bazaki pe na bolingo bange ba créer ka espace moko pona ye a jouer po azwa katane fiske mwa mukie wana imagine par semaine soki bo créer espace atana 5-6 tournages abima na combien so bozo boya kosunga eboye so bozo boya kobelela ta ba cagnotte na TV so bozo boya koyata ko sensibiliser batu so bozo boya koleka pona ko sensibiliser batu basunga bote ata na ba tournage na bino 4 5 6 7 tournages par semaine ça salata 6 tournages abima na combien si vous payez ça $50 à bimata na moi $300. Vous créez l'espace. Na utolo ba dernièrement, eza na ba comédien msuba na ba relation na ba mikonzi. Et na ba comédien msuba na ba relation na ba mama ni mama. Et na ba comédien msuba na ba relation na ba mama Denise Nyankero. Eza kesoka bengi kaka. Allo mama, tozi problème moko bwe papa. Appelle l'équipe, papa ma camion se salemi. Mais bon, isolé ndeko na bino. Ba boui ba sala ba succès. Ba ancien succès. Ba boui ba comédien mo ba mérité ba soin moko boye na gouvernement. Na musalo bango ba sala pona mboka na biso. Na musalo ba sala penza. Bazo mérité. Ya ebele. Donc, si tozo sensibiliser batu, tozo sensibiliser batu ka poto sunga. Mais to senga pe na bandeko, obo sala ba cagnotte na ba TikTok. Ya bino ezala plus rapide. Ba cagnotte ya TikTok ezaka na rapidité po ba boss ebele ba yaka na ba page na bino. Toyebi bino. So bo sunga biso. Bole kisela biso ta cagnotte oyo pona ya bui. Et ozala bien. Ya bui misu na ye ebeba a continuer ko tourner théâtre. Misu ya bui ebebi lelo te ebeba kala. Mutu na mutu ana version na ye na histoire ya miso ya bui. Mutu na mutu ana version na ye bata mitema mabe. Baya pe na ba version na bango na bandenge na bango. Akotaki, asimbaki, azongisaki. Mengalo ba toujours eloko moko. Boye ba ke ba comédien ya mboka na biso ba na mitema mabe. Comédien mususu azona rôle na ote. Me aluka ka bebisa yo,
amona koka na esengo te, amonoka ko jouer te, amonoka ko vandi. Ba comédien tale bele bala bongo. D'autant muninga zo jouer wana esale mabe, ye posa na ezaka muninga joua lisute, amonaka muninga vandi. So muninga vandi aye place azaki oyoka bien. Ba comédien bele ba bongo. Ebele. O balinga resita baninga na bango te. Bomoni yabu indenga komi. Bomoni condition o yabu ya komi nango. Soki bobi bo tika ye lolenge wana. Muto osungia ozalate au tika la bongo po na vi mobimba. Ala na bande kote. To sunga na biso na biso. Leo na moni jeune fille moko na oki mawa na TikTok. Jeune fille moko na oyela bino émission na ya la kisi do kolo na ndenge za ndenge komi aluka batu basunga ye. Mais ya grave na internet ezalaka o mona ba bosso bato obenga bossi 1000 visa apesa ki boye $2000 e atindela ki mutu 3000 o bossi intel babenga bino ba boss. Bo soutenaka misala ya bato. Bo soutenaka bato ba nango dans le besoin. Pour le binzamba pambola bino. Tomona ba comédien ba leka. Nanda kwa ya bui. Ba kendo osa ba matalana. Po bazo ba image batia na ba TV. Ba se lango ba vu. Me ba lande lango te. Mutu loko ya Gabi. Sora leki na TV as alobi po na bui. Message na ye koma tie pa mama ni mama. Ba sila bisalu bazarana ba mama ni mama. So ba leki ba lobi ba message e koma nazongi sabino na likambo na loba mukolana na émission na ngana matanga Janify ba lela mbala moko ba comédien boza na bolingo bo abandonné bo sundoli ya buyi ba comédien bo sundoli ya buyi o vivre na pasi afuta mbongo ndaku fo ake ko jouer na ndenga omona te na ndenge ana misu nezo mona te mais il faut akende ko jouer bino boko sala te na para ndeko na bino ajua tata omona boko sala te ke na para ndeko na bino omona te ajua te azo jouer te mais bozo soutenir ye na quelque chose chaque fin du mois bozo soutenir ye na quelque chose. Borosala ngote kende kona bina joueur na théâtre te mais chaque fin du mois bo soutenir ye quelque chose ezo kende bo soutenir ye moi biloko ezo kende bo soutenir ye bo somba mais comme bozara motema mabe ya buya ba comédien lelo te ya kala ba ya buyi baba comédien moi kala lelo ba yida bazo ba inspiration pa ba ya buyi. So ba yida ba comment jouer lelo. Azo inspiration pa ya bou inde to mona aida bima. Ba inspira pe ba to belé. Ya bou ya jouer na balolenge na ye, na bandenge na ye. O ngana lobaka lelo ata muta lobi ke o a tricher ya bou na ko tourner. O azwa muta ko zo rôle na ozalate. Aza unique na genre na ye. Preuve net au monde en théâtre, monsieur Abouya ko banane ko jouer normal, mais il faut chiter ka partisan ngibongo. Po bongonde et ça la kiazala. To sungai la famille. Ande kona biso congolais. Yona nga to sungai. Combien de personnes bota la bémission? On a taki mkolana 13 000 views. 13 000 views. On a ceux qui na 13 000 on a boté $1. Webi Abouya ozana combien? Webi ozana combien? Bandeko botala rabiso. Soki nzambe pena touché motema na yo. Numéro abouibouy yangwana likolo. Benga ye. Oza musala nzambe bonde la pona ye. Tsaye na ba prière. Webi nzamba futa makasi na bato bonde la pona bato mususu. Il y a des fanga azara na ba problème nanga. Na obi lelo na bonde la pona ba problème nanga te. Na bonde la pona mutu. Otie mabolongo na se. Obanjo bonde la pona mutu. Mais yo posa na ba problème na yo personnel. Mais o bonde la pona mutu mususu.
nzambe osoutenir yo, nzambe orégler ba problème na yo sans obondela po na yo moko, ka po obondelaki po na mutu. Ba pasteur ebele bo komela biso, ba pasteur ebele bo benga biso, boyebisa ye asala boye, mais topesa bino numéro ya buyi yango wana, bobenga ya buyi bosolola na ye, bobenga ya buyi bosambela po na ye, e oza malamu. Batu musu boya ofinga, batu baosala émission pona ko soutenir ndeko, mais bino boya ofinga. Likambo ekwela mutu nyonso. Lelo ya buyi ekweli eto ye nango na internet po ya buyi ayebani. Malade ya buyi ebandi lelo te, eke déjà une année. Ba comédien poto to mona ba osala ba va et vient bake bazongi. Bomoni déjà nani o aye ko lobela ngo na TV. Bomoni déjà nani o ya lobeli yango pena régulièrement poster na ba page na yeto sunga. Bomoni nani bosunga ya buyi anango te. To bomba te et puis to kosa pete ka anango to yo kosa ka anango te. Bosunga ya buyi po anango te, ana 0 na minute. Na minute ya buyi ana 0. Anango te. Aolukande sika nini o ya obandela. Mais o azana quelque chose a bomba ki azanango te. Anango te. Yo nanga to kotia maboko po to soutenir ye. Yo nanga to fongoli mitema po to soutenir ye. Et ça la pasi. Tango o jouer na condition o azanango. Et ça la pasi. Et ça la pasi. Na condition na ye a jouer bongo. Ça fait mal. Ça fait mal. A jouer te po botala ye. A jouer te po amesa na ko jouer. Mais a jouer po musala o ye a yebi yango wana. Na ba pays mususu ba comédien baza récompensé. Na ba pays mususu ba comédien baza récompensé. Baza récompensé na pays na bango. Mais na pays na biso baza kana récompense te. Baza na récompense moko te. Ba récompense ka bango te. Na pays na biso comédien aza na salaire te. Mais na ba pays belé ba comédien ba na ba salaire. Ba pays otolo ba Nigeria kutu. Ba développer bango ba développer po ba na ba salaire o pays na bango e récompense ka bango. Mais na biso ba na récompense te. Baza récompense te na l'état. Masasi ka bamba ye wana na oyela bino émission masasi après kaka émission oyo kolanda eza ya masasi ka bamba makambo somo lo tango zo s'abonner ko bosa na te activer biso cloche ya notification pour kolanda ba analyse tout o Irsi Botelwa TV aoya nango awa na chaîne na biso nasi pona lelo pona makambo ya buyi to suki awa alors ndeko zolanda biso s'il vous plaît tango s'abonner activer cloche ya notification et puis ndeko zolanda biso numéro ya buyi eza wana to sunga ndeko na biso buyi et oza malamu mingi to sunga e financièrement moralement spirituellement to bonde la prions pour elle et ezala vraiment malamu mingi ngana bino tokutani à la prochaine occasion ceux qui yesu masia azongite abonnez-vous commentez likez partagez bisous. La santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Irsi Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapet.